Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Retour à Dida Lumumba, partout là vous êtes. Joyeux Noël Nabino, bon année Nabino, meilleur vin Nabino partout. Vos amis, Bozolanda ngai na baitando ike Nabino là j'ai dit bon année na yo balobi Mama Sarah Kabunji, Mama Sarah Kabunji la Cléopâtre. Donc moi c'est les Kingolo na Mwindu, moi c'est les Kingolo na Musielu. Meilleur vie à toi avec mes enfants, toujours Zamba zo bomba pe azo kokisabila kanabiso. Pourquoi pas na yemoko balobi meilleur vie na yo bonana na yo balobi Fabrice Kabunji. Fabrice Kabunji meilleur vie na yo là où tu es depuis France. Donc Zamba continue ko bomba pe akokisa o izaba projet na yo balobi 2025 eza année à gloire. Donc tant tozo kota avec victoire, pourquoi pas à Mama Pépé. Mama Pépé, meilleur venayo. Malgré douleur, mes condoléances nayo. Donc, tozo partager. Passuana elongo na yo Mama Pépé de Paris. Donc, Nzamba pesa yo makasi. Nzamba soutenir yo. Na ba situation outi koleka nango. Banda 2024. Pe olingo kota na 2025. C'est Dieu qui a voulu que les lots au perdre ba oyo bazala ki cher na yo na famille tika nzamba pesa o makasi a consoler yo place yo zali meilleur vin na yo balobi à mon amour que j'aime beaucoup Lorraine Lumumba, je te salue à toi. Pourquoi pas na ba fani na biso tout ya Congo Winner Télévision. Merci na bino malgré tozala ki absent mais tozo mona ka batu baza ko s'abonner bazo liker. En tout cas, toza nabino elongo. Bien, nalinga ki to solo la moi muke to sala pe analyse yo ensemble nabino. Awe za likambo nazo solo la na public. Boyebi Congo Winner Télévision et yaka toujours na makamba bien ezalaka na partie prité. Donc biso toza ba moure ya bonne musique. Toza teke toza boy yango na koyebisa bino. Ba commentaire na bino nde ekosala biso bien ceux qui bon moni place moko boy peut-être Ali Dalumumba la malatai esa tengami bomeka ko taba commentaire na bino ekosala bien tolingi to sola makambo ya musique yambo na banda makambo ya musique lelo eza le 14 décembre. Le 14 décembre toza lelo na Adidas Arena na yemoko monstre d'amour Félix Wazekwa tomona ki départ ya ba Josidiena ndenge bakendaki ba oyo balobaki ke ba Josidiena bakokende te lelo ba Josidiena bakei tomona ki musique oyo eutai kobeta awa le 7 tomoni biso nyonso ndenge makambo eleki na kati mboka Héritier ngaki abeta le 7 na Vélodrome Blana Mosaka pe il fallait beta mais Héritier akoki guerre wana te il paraît Héritier à Koki Guerre, on a été à Mona Kondreke, Blana Mosaka a ko étouffé ye, bato baroyate na concert, à sali il paraît nenge balobi ke a pesa kimbongo na ba policier, toki na banini ba kanga Blana Mosaka ba instrument. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est à vérifier. Tozomona ba injure public, ba injure oyo mutakoki ko finga motote na écran, lelo ekomi nango na facilité. Le comme la facilité pourquoi internet ememi buzoba na kati ya musique. Bien, nalingi na loba boye. Tokota na makambo ya Frère na Héritier. Guerre oyo soki totali yango même ba papa na biso tabula ibatikala kosala yango te. Ba papa na biso Luambo babandaki toujours ko répondre mutu na baloyembo. Soki kuna Luambo yembi abwaki mambwakela kuna ogomona papa Joski ogomona ba viena biso balutumba parce que yazalaki muta poème ye epana ye soki osali likambo ko répondre yo kaka na loyembo tomona ba guerre ba nani wera na jibe basala bakabola kutuna même na famille mais ezalaki ya kofinga na ba bêtise boite guerre eza loyale mais lelo yo toda ko se poser ba question. Ma question, pardon. Qu'est-ce que fait que les loyaux,
ba porte parole ya ba musicien ba banda koleka ba fingaka même ba bêtise ya ba maman. Nazoloba entre ba warrior, ba gaulois, ba spiritas, quel que soit ba nani. Question nange ezali boye. Soki Muzeki Ndingu azoleka na écran, azofinga. Lelo, vous savez pourquoi fallait pour alandaka Muzeki Ndingu te? On se le dise. Pourquoi? Parce que Muzeki Ndingu akoki ko chrétien fali, mais atangaka kombo ya fali te. Bokomona ye parce que ayebi. Akoki koloba, Fanny aza deux fois. Fanny aza deux fois. Qu'est-ce qui prouve que Fanny Oyazo le beleza fali? Même ata bomemie na justice. Même bomemie na justice a kolobana bino ke ngana lobaka Fanny aza deux fois. Deux fois eza na ba makambo ebele okoki omema yango ke peut-être Adida Lumumba koki oloba eloko na tongo to komi na 12 heures à changer. Cela veut dire qu'il a commis deux fois. Po maloba na ye po alobaki na tongo na 12 heures eza lisusu ndenge moko te. Aza na ba place ebele oyo akoki ko se défendre. Mais nalingi na loba lisusu boye. Niamakor. Mama ya frère oyo ozo finga na télévision. Question nanga Niamakongo. Soki Niamakor obotama na nzete to botama kaka na mama. Soki mama ya frère abotama na tata. Nani ayebi famille na yo? Est-ce que yo obotama na ndaku ya libala to pe oza mwana oyo? Peut-être ba shenta mama na yo, obotama peut-être po kokoye ba mama na yo te. Pour yo oleka, otepe caméra, ote téléphone bazo filmer yo, obanda ko finga bêtise ya mama ya feri. Obanda ko finga mama ya feri. Donc derrière maloba na yo, ce que ezalaki na muto ya vandaki na shima na yo, malobaki ke avant ba engager yo pour avoir mbongo kende poto il faut finga mama ya feri, il faut finga feri. Bien, au fingi feri aza zoba. Mais feri azoboko la mabota. Azoboko la ba famille ebele. Éducation ya bana feri eza bien. Pour ce qui est éducation na yo Niamakor ezalaki bien. Je pense pas que on a le cas au finga ba bêtise wana. Je pense pas. Soki Niamakor au finga kité. Liverpool alingaka le kapete ya finga. La côté le Liverpool te. Mais le problème est que est-ce que justice na biso ezo sala mosala? Est-ce que justice na biso vraiment ezo sala mosala na kati ya mboka oyo? Poko tala bato yo bazo leka lelo téléphone ekomi même na bana 2 ans. Bako simba ba téléphone. Bako kota partout. Mais bino bozo finga ba insalite yebisanga mwana 2 ans yoki bongo. A capté yango mbala moko tanga kobima. Afingi na ye mutu na yebelo kwazo lobate. Tozo salut image ya mboka na biso. Là je vous dis ce qui est vrai. Tozo salir image ya mboka na biso. Tala ba Gabonais ndenge ba salelaka ba Facebook ba réseaux sociaux na ba. Tala ba Camerounais. Mais ba Congolais ya mboka na biso ya République démocratique du Congo ezalaka kaka banji. En réalité, tokoki pe ko comparer hérité na fanani na ferité. Faire akoki ozala adversaire ya hérité te. Faire azosa la musique hérité azotanga nanu. Faire azosa la musique hérité ata solo te. Rivalité wana bozo sala wana, est-ce que bozo raisonner to bozo raisonner te? Tout le monde sait que ce qui te gosse la comparaison,
ezalaki lokola wera na jibe. Comparaison tokosala Fally Ipupa na Ferregola. Soki tozwi héritier carrière solo na ye asali yango na sima ya Fabregas. On se le dit. Abandi miziki na maison mère liboso ya nani? Ya Fabregas. Mais Fabregas abandi carrière na ye liboso ya héritier. So na kosi bolobi. Fabregas abeta baya mado ekanga ezwa ba tube, ezala ba tube. Mais héritier ye sima. Ferregola, ce qui est important à la focus. Na lingina lo bana ba leader nyonso. Tango bozo mona ba anti-valeur bazo yaka na ba groupe na bino, il faut botia bango mpanzi. Nyamakor ti afinga ki ba kotala Nyamakor te, mais bazo tala héritier. Parce que ba leader ebele na kati ya Congo boza ba hypocrite. Boza ba hypocrite parce que bozalaka au courant na ba injiri ya bato na bino bazo finga ba musicien mususu. Mutako boya ngwa kozala te. Ezala ba spiritas, ezala ba warrior, ezala ba gaulois. Ba leader na bino ba yebi ba injiro bino bofingaka. Botika kozala ba hypocrite. Botika kosala sambla. Parce que boyebi. Eloko nini lakisi. Po Nyamakor ti azo finga na telefone. Nani azalaki na sima ya kamera. Po Nyamakor azwa motivation ya kobakisa ba insalite na munoko na ye. Tout à fait lokola. Donc, disons, tokolo ba porte-parole ya Ferreté po bango ba yebanite. Et Nicolas Tsapete qui a ceux qui fanatiques azo finga ce qui fait. Fallait mutatindi tope Ferratindi tope héritier mutatindi. Mais en réalité, hémorragie wala po ekatana. Bino il faut beaucoup ça. Soki moto aleki afingi bêtise ya mama ya musicien Songolo Pakala. Il faut bakanga mutu wana ba beta ye film. Parce que ba oyo batikali ba osala lisusu te. Media ya Congo baby. Na yebite ki journalisme oyo koma ko salama na moto nyonso. Na yebite est-ce que balekango na ina, to balekango na ifasik, to pe balekango na campus. To se poser ba question, est-ce que tik pe déontologie journalistique, est-ce que baza nango? Est-ce que baza nango? Po lelo ba insalite eleka na pete boye. Lelo moto nyonso akoma chroniqueur, moto nyonso akoma journaliste, azwi caméra na ye, tellement ba téléphone ebima ba iPhone, atie liboso abandi na ye kofinga kaka ya ba mama na bango. Ministre na biso ya media za wapi? Ministre ya media za wapi? Parce que lelo ba njir oyo komi koleka oyo ezozala lisusu bien te. Po lelo bato bakomi kofingana sans que bayeba makambo nini bazofinga. Ministre na biso ya media oza wapi? Ministre ya media oza wapi? Po lelo makambo ezoleka ekozonga kaka toujours na motu ya nani? Ya Fachi Beton. Ya Fachi Beton. Pourquoi? Fachi Beton aza lokola coach. Il faut ayeba ko traîner ba joueur. Mosala ezo salama na Congo te. Parce que babiloko lokola ba anti-valeur oyo, baza bato il faut ko kanga bango ba subir peine na bango. Po mama ya moto ya musicien monene oyo azo tombola drapeau na mboka na biso, azo pesa lokumu na kati ya République démocratique du Congo, lokola mama Marie, Nyamakor azo leka aza ko insulter ye, aza ko bimisa ba bêtise na monoko na ye pete. Tolo banini, mboka na biso komi ba parti pris.
to pe ba musicien ya mboka na biso ba misusu bazana comment je peux dire ba misusu bazana pouvoir to pe ba misusu bazana pouvoir te to lo ba yango mutako boya yango te lelo na Congo bato bazotombola bazosala fierté ya musique na biso eza fali la feri oyo aboya asali mokili na ye botiango na bacommentaire otamboli na bafre ozoyoka dynastie na formule 7 siko bato wana mibale fo topesa bango valeur bato wana mibale bazorespecte honneur bato wana mibale il faut kobanga bango mais lelo tala lelo ba ki fanatisme ndenge bomi musique pardon ki fanatisme ebebisi musique bokomi kosala yango na bainji est-ce que musique etambe musique eza concurrence loyale tokutani obeti sali onga na beti sali oyo obeti boye nga na beti boye totala nani aleki nani atondisi mais soki ekomi ya kokanela bato bomona bato batambola esu na nzela te bomenase bango wana eza lisusu miziki te soki bomoni bozokoka miziki te bokomisi yango kuluna botiki miziki papa manda esilaka manda mpe echangeaka tozalaka na kasavubu ezalaka manda ya kasavubu toye kozala na mobutu ezalaka manda ya mobutu toye kozala na kabila de père ezalaka pe pouvoir ya kabila de père toye kozala na kabila le fils tomona oyo eleka alongwa lelo toza na Fachi Beton mpe akolongwa kotika pouvoir mais boyebaka yango bato bozosalaka mabe bozoprofitaka na pouvoir ya Fachi Beton mpo bosalir Fachi Beton boyebaka sor na bino mpe ezali sor na bino mpe ezali bokomi kosala bamakambo moko boye oyo ezosepelisa même ata président de la république te ya moment donné faut tolobelaka yango mpo bamusicien bele bakomi kosala bahypocrite bakomi kosala bamakambo moko boye mpo bayebike na nsima na bango parapluie ezali mboka oyo eza ya bato nyonso ya bakongomani pourkui nazoloba mboka eza ya bakongomani mboka eza ya baluba te mboka eza ya baswahili te mboka na biso eza ya batetela te mboka na biso eza ya bakongo te me mboka na biso eza ya bakongole nyonso eza na parti pris te bino bolingi bomemango na basouforme mpo bopenalizaka bamusicien mosusu ekomi kia bokomi kopona parce que politicien oyo aza warrior politicien oyo aza spirites politicien oyo aza nani il faut boyina peut-être oza warrior spirituel bozwi sikoyo bagolwa bofina lokola fere egola non misiki etambolaka bongo ta misiki etambolaka bongo te ifo tozala bomoko tozala ini niveau bozomemela yango te soki oboyi miziki ozokoka miziki te kende na politique parce que na politique nde soki ofingi balandeli yo me na miziki te monde musical ezalaka bongo te soki ozokoka mpe bainjire te tika bainjire oyo tozolobela eza ya bainsalite te ya bamama na biso te mpo yo nyamako oyo ozofinga wana mama ya feregola obotama na nzete te oyebi lolenge mama na wabotela yo te peut-être yo mpo botama no kaka boye kaka na balabala mpo injire na yo na genre na yo eza deja ya bashege po soki ozalaki bien éduqué olingaki orespecte mama ya moninga mais tant que orespecte mama ya moninga te tozwa o nani parce que ya un esprit oyo eza kate na yo milimo ya balabala ekota yo trop milimo ya bakuluna ekota yo trop déjà mwana azofinga mama ya moninga basali te bongo cela veut dire que seke ndenge aza wana ye moko ndenge aza wana seke aza mal éduqué aza éduqué te po soki ozalaki éduqué
olinga kite ofinga mama ya moninga bongo. Tellement que mokango ezo kende na pe na moi désordre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moto nyonso azosala eloko wana ngo posa. Mais en réalité to meka mpe kozonga nsima. Lelo awa na kati ya Congo ba chrétien bakoma muke. Bato bakoma kosambela muke. Mais tokoma beaucoup plus na ba science occulte. Lelo tala sor nango ndenge komo mema biso. Merci na yo ozwi libaku ya kolanda nga. J'espère que to yeba nga na robeta kaka sete na justice na biso. Est-ce que babiloko nyonso bazomona to bazomona yango te? Lelo komi muto azwi caméra na yati abandi kofinga. Lelo komi muto azwi caméra na ye téléphone na ye abandi kofinga. Non. Eloko yo il faut esila na kati ya mboka na biso. Mboka na biso ba paye belé bangaka yango ba respectera yango. Mais lelo biso moko tokomi ba anti valeur ya mboka na biso. Niveau tokomi komemela yango yango te. Ba musicien bakomi kobebisa mboka tolo babongo parce que bato baozala pembeni na bango. O bazo fingaka. Tozo sepela na mafinga te to sala concurrence loyale na musique. O ya biso aleki. O ya biso aleki. Yo bimisi loko ye pa bimisi totali to sali comparaison. C'est ça. Le long na koyi kolobaki hérité obeti musique à kitoko te. Faire gola obeti musique à kitoko te. Oui, eza injurté, eza critique. Pour ceux qui botuninga pourquoi beti musique kitoko te. Na kozala na ba raison nga on a ko pousser par rapport ya ba point faible nga na moni na album à Dynastie. Na koki koloba pourquoi? Parce que ce que tali banzembo nyonso ya Dynastie o ezo cartonné za ofere mokabeti. Mais o ya sali featuring et simité. Ok, pas ya hérité. Olobi kia musique hérité beti et simité. Kobanda na générique azongi ka na générique époque kala. Mais lelo otala ba 207. Ozotala ba mambui. Ozotala ba bizorbi. Yango nde mutivandi. Est-ce que wane za mafinga nazaka kana kata musique. Na koki ko bimate na banda kofinga vie privée ya hérité. Topé ya faire. Non. Ils ont dépendre na ba éducation. Mama Pépé, je te salue. Ils ont dépendre na ba éducation. C'est pour cela pour makambo si là ba récupérer yo ba beti yo filmo ba tandi en public au beti ata 1 mois ata 2 mois na prison après ba bimisi yo. Parce que mboke ekotambola boite. Mboke ezotambola na ba injire. Merci Wanezalaki Oyabino, humble serviteur, Nekato Lobaka, Adida Lumumba, autrement dire l'homme à la taille S, Mobalia, moi Simoko, je vous salue. Merci Nabino, place Bozali. Merci Nabino. Merci na Nenge Boza vous abonner, Bozo liker, Bozo commenter. Ezo Salangai bien. En tout cas, To Bongisa. Ba mémoire na biso pe éducation ezonga na Congo parce que nyonso oyo soki tozo sibirango éducation na kati ya mboka na biso ese kufa nango bandakala. Pourquoi on repose la raison ba enseignant ba futa makabiate mais député sala kelo côté azo futa mambonge belé mais enseignant oyo atangisa même na député ya azo futa mabiante. Donc eza dommage na mboka na biso eza pena ya Passi, ya passe. Donc, nyonso wana il faut arranger yango. Merci Nabino, abonné na biso ya Congo Winner Télévision là je dis merci à Mama Sarah Kabunji la Cléopâtre. Merci Mami na confiance pe na fidélité. Pourquoi pas na Fabrice Kabunji. Fabrice Kabunji balobi le qui a pas trois à patron. Donc merci à toi, beaucoup de respect. Avec toi, pourquoi pas à Mama Pépé de Paris. Mama Pépé de Paris, sans oublier Ninel Lokemba, grande sœur propre, je te salue. Ba gros coucou, ba gros bisous na yo, pourquoi pas. Nabino nyonso, oyo bozuli bakuya kolanda biso. Pourquoi pas à Merveille Kasaya, je te salue, petite sœur propre, je te salue. Donc, Élisée, je te salue. Partout bozali, pourquoi pas balobi SM Sarah Matadi. Bino nyonso babone na biso ya Congo Winner Télévision. Na pesi bino mbote, ba bonana na bino, ba Noël na bino, ba meilleur vœu na bino.
Bon continuer qu'on s'abonner, bon liker, bon partager et que ça la biso bien. Ngala bino to kuta le prochain numéro. Bye. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.